Voilà, merci beaucoup pour comprendre que biso tomé la champagne roi Manitou. On est qui papa tout jeune d'Afrique, donc on a vu que la bouche autorisée à CP, il vient en kawa, vient en koudou, on a vu que CP donc naza déjà beaucoup qui tout jeune à lobby mère chanteuse, donc toi déjà na Jack Love, ah wakoto naza na Prince Ndongeze sur longa sikate na gare centrale. Je crois non linga, hein, on les ke ba lo balisus non linga non toye ba non musana bango parce que ba on de mingi ko yemba voix micro en Jack Love. A Betifo, nous aimons battu ya maître tété kabora bo yema na preto sola sima nga te mina sima Jeno mongolinga tala teti na bakwantole kakane bambote misusu na bulaka ba connaissance zokani bashida neo apesi singa mbote na différente mbanda moto aza kaka moto akokoma nzambe te s'il te plaît pardonne ngai nazala ngai yo mate soki nazolinga ye maître tete nanga minga amour 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 maître tete kabwe amour sangai oyo mamu mabapesaka na mwana mbanda na ye soki mpe souffrance eleki motema esedaka facile bonye naleli pa na facilité que soso na difficulté tete na ngai ye motema ezebende te o eza mosunyi ezokaka mpe pota ye atopozane deke soki balingi baboma ye batikelaka ye to aloba tane pliske moro na motembo ya pipa mokola ya bolingo mokola liwa na ngai ye atante o sala mvanga nakokacwa na kema ya mona maître tete kabwe amour le seul fantôme qui sourit le maître tete kabwa kabwe un petit fouet un petit fouet un petit fouet a traité nga neti alingi nga te nzokalelanga ye visage unique nanga yo nde boke de pose nanga tete kabwe original ezanga pirate eza yo bolingo nanga esakosa mpona bolingo nona ndimi nanga randola baran bato bayinanga na kantie mpona yo kolinganga nalinga maître tete esalaki ekabwa koma yanga mokimondia mama okosana koleba nokwe leta ebike tolingana na yo kolinga te bapolisi baya commandant souci ataloba cesse les faits Greta Clolé Jonathan Kadima infraction ya koyiba leta tia etumbu kasi ya bolingo nzamba tia nini mpona komi olelaka lelaka yo mutu moyina lelaka te sokobanzaka kaka yo mpona komi olelaka maître tete kabwe Molomame, mama Ali Jabiri. Molomame, mama. Abeti Foe. Voilà. Merci beaucoup à Betty Fosse comme au Bimba les 10 février. Donc les 10 février
sortie officielle, conférence de presse na Katia Béatrice avec Yomoko Héritier Wata Bomo dans ce mouvement en grand complet pour comprendre que a fait Boye. Donc invité la biso le Ezaki Jack Love. Malheureusement que Toki Masimangonga na osenga réalisateur na en tout cas dimanche ya Jack Love avant na kiti ya Ngwende mais te lokola déjà ya kiti otika les kabouete fa na Ngwende ayo kande Ngwende zali ya oyayo aucune Jack se servir donc il y a pas de problème. Voilà Prince Ndonga micro yango na tikeli yo maloba bonsoir la nota ouais merci na boss ngai respect bonjour place aux allez bon dimanche boss nanga héritier wa talemagma la poule gakoza nostra na pesi merci na ndenge asali ki na prince babi azala na koti na katsa mouvement et puis na zozonga classe ndenge moko lobaki na pesi mbote na batu nyonso bazolanda ngai vient en général akafulek base nyonso ya la team wata na pesi baba mbote et puis na pesi mbote vient en retrik par sek wata na pesi mbote et puis na pesi mbote na bana bandal nyonso California pumbu ba solide. Donc ba victoire rende bozobeta match lelo puis donc batu nyonso bazolanda ngai orla les Zulu venanga orla les Zulu puis David Bafota beaucoup Prince Ndonga donc yewana je crois mon babenga qui le baron Prince Ndonga dans moi santé par rapport à décembre moi santé dérangeant qui yewana mona bato manique de John Manique de John donc yewana roi Manitou donc tozo mais dans la biso toujours ba champagne tozo continuer comme là et donc voilà toza déjà na Blaise, je crois que ça on a une gare centrale. Blaise, nazaki na bana Nairobi. Natiki bana na podium ngamba bana mataka via na zongi mais bazo kende lisusu ko beta lisusu ba concert yango yeli biso programme. Blaise, bonjour, bon dimanche et puis bonne fête. Ouais, merci Karine Mokonzi. Parce que yo peut être banda qui na les premiers oui, merci Salah fait bien. Mon réalisateur, beaucoup de ça la champagne donc Blaise. Na profiter na pesa le padre fait rigoler Nika Boronina. Alobi leader waza kilo ya musique ya Congo. Lelo va comprendre qui est fait rigola, waza na belle voix na musique congolaise, lelo azo défendre la musique congolaise partout. Aza leader waza na capacité à interpréter ba chanter nyos tout ya mboka oyo. Bon na concert lipanda makamundenge leka. Na pese mbote mingi ba bon séjour na ye na minute na yo solo lazo landa ngai na Paris. Aza en plein studio. Album oyo batutu bazo zela qu'est-ce que j'avais dit. Les albums oyo to bisaki batuke, c'est le moment bo bimisaka album na bino. Pour mon colobiso to bimisa qu'est-ce que j'avais dit. To yegela mutu mawate. Alors, la minute dans un studio, ça va mixage, va mastering, m'embébélé pour biso pe awa aya wa poto aussi ça o etikali. Pour na bato ba l'album na biso en tout cas basé la pena na 2017 mon konzaloba qui a parti à février, mars, on a déjà disque na bango. Mais pour qui maman ba Karine faisait l'orchestre le plus sollicité. Vous savez qu'il banda. Voilà. Vous banda aussi goya na minute bana nyonso au bazala na Côte d'Ivoire fanatique nyonso les pattes au bazala libanda na Côte d'Ivoire monde entier orchestre na bino partir le 11 février tous avons na Côte d'Ivoire le 14 les la biso kuna tous na 3 productions en tout cas par le bi musala et mon na rande boy et bozo sala musala mo ba voyage à libanda et ça la bien bino comme na ngami intime mama pata ouais bino na moment où bozo le pas répondre bato talobaki na 2017 a refula mutute Karine Mokonzi succès comme il passe au candidat sur le na TV au fini fait gola au petit fait gola ndozu succès alobi a occupé mutute milu kila succès na ndenge na yo weza Blaise créateur FIFA ya animateur azo bisabino uteli bino général ngoyo dans sa boss boyiki ba chele wi boyiki lokolo bo consommer yango ti mukolo album na biso ekoyende boko to ba surprise za na kati na bige ba invité ba zebele na pesi mbote mingi na Odette Chibambe femme d'affaires azola nanga sikoyo mbote mingi na José Kabea na Nairobi mbote mingi na Didier Chombo Petit Jésus azotala ngai sikoyo tuction de holo à partir ya Nairobi ya Afrique du Sud Oscar Chibango administrateur Joël Chibango international mbote mingi na De Gaulle Mata na Londres Leonardo Mise Colon Coman na Paris mbote mingi na Serre na Linda 206 fibre optique na Paris Venamo Dilo na Mpuya na kati ya Belgique et puis Masalanga Kyodo merci na Venanga Belge Luyele Nathan Pesinga, Blaise créateur yo, meilleur animateur à Congo Sibino Borobina. Bobini na nous te pose la qu'est-ce que j'avais dit mon collègue Bima pour comprendre qui est Ferrego la Nika Boronina papa social balobi borozoba mélodie banzembo ya on azokela batutu mawa. Donc c'est le moment où bimisa album na bino poto koyo kamutu mawate Levi pa mon ami Parker Carola Jawet et puis mbote mingi na Frank Mamba ya Pembe Eli Lubasu CG Vasco Mabia la Blaise Impolo Guilé Mavaka la bureau de Sala Musala et puis mbote mingi na Yemoko voilà merci
beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci. On ferme la prison. On ouvre Ifiti. Makamayo. La poto. Voilà, merci beaucoup. Toi, on a Léopard de la SAP. Léopard, les lots vraiment là. Parce que sur Marie Missamou Banda Koufa Inane Kokalobi. Et puis sur le coup, émission, a biso les lots non lingabo ça moi capé la nzemba sur Marie Missamou. Hein, pour vraiment et c'est Pelissa Jack Love boy ba qui était là to qui m'a simangonga donc dimanche chez eux pardon président zélandais ni nzembo français ba oyemba ko batunda mo ba saper musu bazo yemba tena ça no bo na ta bat ba oyemba président bo yemba Seigneur, toi tu connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi tu connais la fête. Karine, on compte merci Nalinga tous ces ensemble parce que ce Léopard c'est extrabiso déjà dans aux équipes nationales de ça la mobile. Les joueurs na biso ba ko défendre Mboka donc Léopard donc merci na Batunyo merci na boss na honorable Pius Mobile na madame na Christelle Mobile la dame du cœur un grand merci na Jimmy Bella ou depuis Afrique d'ici moi Miraja le tout puissant Néné Akelokelo la top sexy grâce mon master Jack Love meilleure chanteuse donc et puis bonne fête na musique na mon papa chéri tu vois programme les 2 février sorti officiel donc conférence de presse na Béatrice Boya et Belé parce que babi barouta barozana kati ya Kinshasa donc répétition mardi mercredi comme d'habi Boya Maloba après to succès na président voilà wa Karine Mokonzi au joueur à Kikayo devant la Sabino connais toi toi-même mieux ba yo moko Karine Mokonzi mutabata mi à l'école na maelete peut-être à qui m'en est venu en mapa et on batami dans la minute on est le 10 février mamba forme au souka la poto Léopard de la SAP journée mondiale de la SAP toi là bango non na nenga cimetière à Gombe soirée l'interne donc nenga pe goga au na soirée retirada la Béatrice Hotel je suis tout agivaché Karine Mokonzi tala la bête le roi leader miko la ta le roi leader au sein Léopard de la SAP la repère sa moto ne va la bumba kina kimosi venanga jo modango ki kaspembo trésor bombo kawa na bosanité maman oui filmo le kalobani na chombo vous n'avez plus d'unité hérité watanabe monsieur chanteur bon séjour à Paris Léopard champion everything easy fight everything easy fight rien à dire rien à commenter balobi l'eau c'est la vie mais mutakufi na maya koloba nini l'eau c'est la mort donc quand ma belle 10 février préparez votre bilamba tala pièce oyo soko kenda poto te Kardashian na ngambo les piments dans la sauce rien à dire rien à commenter bambota toi na papa chéri Binada ma leader à Pembe na pesi mbote ya toi ne va la bumba David Lutete le millionnaire Olivier Kalouti beketi de métier bana batonnier na Times Square ipata bambongo babamboyo na jobu wakila te voilà siko fait c'est bandi hein parce que on a bomoni ezaki makamba matanga makamba sœur Marie mamba nzambe siko tozongi poto na janvier non fête activité donc ba bonne fête na bino nyoko ba monde entier de partout bola nanga surtout que na madame nanga Christelle Mobile ba bonne fête na yo et toza jana invité na biso mususu na invité na président Mignon Abraham. Bonjour, bon dimanche. Merci, bonjour. Bonne santé, bon boulot. Parce que boulot, tout le monde, ça va parce que tout le monde a qualité à clip. Oh, et Beli Moukonga Denda. Dani Baramoto. Adi ne minele bapimela biso Moukonga Denda, batikela biso Rasima Denda. Adi eza amour pirate. Amour pirate. Piraté, donc babolunge belé comme amour piraté. Moi, muto mususa ya sala la Karine fort. C'est yo sozawana. Ah, et ça va tout le monde. Karine, c'est ma petite sœur. Ya ma petite sœur, pena ma petite sœur. Yenim tabana ma petite sœur, mais ce kayo pesi Mukongo. Ah. Mais non, les gars, to banda au solo là. Président, au fond, on l'a déjà champagne n'a pas à bonne fête parce que biso a janvier fête ici la ti. Quand t'as février de fête ici, biso na RTG à Cameroun. Vraiment, ça y bon monde. Ah. Donc maintenant lingapi avant toko tano ma solo ya nzembo sika o tozo sepela na qualité clip na chant na kati puis na monde ba vocal na invité ba mission non
Ouais, moni batutu basali ba vocal wana. Eza ba collègue nanga. Tozali na bango na BCBG. Voilà, bazalaki bazala souste. Pour nga ça toujours. On a mise en disponibilité temporaire. On a ba collègue nanga. Do ba ima na wingé BCBG. Dial bitara album nanga et betara na Voilà, bon comprendre que fait il Voilà. dit na servir à présent. Merci. Voilà. Donc baba collègue no imbe na bon na wingé BCBG. ouais, ba collègue nanga et puis bon ba tika pe déjà Désolé pour la merci. beaucoup. Ba ça ba déclaration déjà ba tika orchestre na biso et le quoi nga za na mnana ngulu pa banzembo ya kitoko. Ouais, président. Merci. Voilà. Le roi Nana, merci. Ok, on dit président. Choupol. Non, Choupol. Moi, on va faire la gare centrale. Donc, ça, ça a besoin de mêler au canapé, bisoto qui est. Choupol. Jack Love, bisoto qui. Papa Toutou. On peut ça va me coller que ça Choupol. Mais Choupol, kaka. Voilà. Donc, le roi bah qui va faire na biso va bien. Et puis, nga mon atala ina temps to koma il fait na bois kelo mobe. Je na bois kelo mobe na tel na pona isko amour pirate. Mais c'est quoi votre commande? On a vu déjà qu'il y a et c'est plus si roi Manitou, donc la champagne à boyo, mais le zoo bien. Donc il fait ça à roi Manitou. Donc à votre commande, est-ce que tu as que zong en BCBG to 14 mois vocal à Rosala que moni et zong sabi so batu peto lingara bonne musique. En activité. Il y a activité. Il y a activité. Parce que j'ai suspendu toutes mes activités. Pour nassi ça. Excusez album charge oyo ya makasi oyo bapesa yenga po moni so bapesi yo charge fo osilisa ngo wana baki te na ovida ngo cette fois-ci. Mais kato comment vocal ya qui na BCBG comme ça to vanda sko na makambo pona mbenga zadio na lava kwa simaki bibla gasola nde mavinga miramu pina sukina lipaso lukanza mbosala tubela angaye Nzambe binadamao yo Jova motompamba yo shilo Nzambo sala mokili bamizima babenga kayo ala bapete babenga kayo shilo bangala babenga kayo nzako mbole nkumukolo soki nabwaki bilele nabwaki mapapa nakomi kotambula makolo ngulu sibona mobali nanga aleseke mani atakumanga nakende kotala suve salvatore amoro mpamba amemanga na poto esanga lupemba betela suve maboka wana sege mino manate buza beti papa. Est-ce que biketi bapesa ki album et pas papa chéri bapesa ki album po baba kite lokwa Dino alongwe azobunga bunga boye Abraham yo pe kana BCBG sala album. M'album est silité, album est bimité, Abraham olongwe. Wana ni ko pesa Dino raison. Non, non ça album par rapport à frère Nabiso Dino te je crois pas. Pour bonda we la titre nzembo mo wana li tout cas je. Na ya ti wana. Non ça album par rapport ya frère Nabiso Dino te. Na wingé BCBG le leur comme frère mais un qui na BCBG en d'autant même pas combo. Oh, j'ai toujours cité son nom depuis la nuit du temps. Sauf quand il y a un homme qui prêtre na un roboé aller kabatu tout y a on a pexé. Vous comprenez mon compte. Juste qu'on doit pexer pas ni bien yo comment on qui photos tout par rapport à voyage. Non, par rapport que photos à la batu tout ben ici quand outil. Babi n'oublie pas ton histoire sinon le monde t'oubliera. Pourtant la papa chéri la petit binadama so batali mignon Abraham batala nono fuji batala Dino batani alors Dino a expliqué batute que yenda za ki leader na biso parce que leader ezalaka moko papa chéri on a za peksa kaka mais na ndenge c'était à nenga tika na eboye yo potika no peki mais oui so ça no buzo baté to peksa to tika na biso alors musicien na kati ya wenge BCBG oyo ya Tlongwa ezalaka a Dino te to ana vena biso éternel chef du gouvernement afande atika wenge batina mutu te osala bon po ya longwe je crois que zaika ton na papa chéri talia bon ponta de lance El Marcador patron travailleur bateki ndoki basombi nganga
mon général pour toi il singa micro na omi amiral ouais ba wana ba masala nga Bruxelles surtout ça na bango ba Carlos ani na micro omi amiral par rapport à boulot sali et ils ont des choupol parce que natala ekaye papa Chira tali ezaki excusez moi pour matin on vient na social ngenga ibuba kena kiti est-ce que bazwe mise mo ba tiana pas ça l'album non ezaka ka selon batu bakanisa kaka et faire na biso kena sama et voilà et puis passe en or paye ça là et ni ko lobate ki ngana quitté na mise en disponibilité mignon non mignon botika makambo en fait moni public hein déjà ton message na biso bongo bobandaka bongo après komika kaote wana bazaka bazo ko accompagner nga baba mission na ngate o après ti moni peke na kutu makambo wana ya ko accompagner avoir un groupe d'accompagnement ou avoir un orchestre ezaka kalikambu ya mutu yemoko ngai mi artiste et musicien Mignon Abraham naza na mise en disponibilité temporaire par rapport au travail que mon président Jibem Piana Papa Chiri El Salvatore de la Patrie m'a donné. C'est-à-dire les gens entendent que na bimisa makamwa bien na kati na ngai parce que ngai artiste na moni lokola tozo sa album na biso à balle de match na yemba ki déjà pour na yembi denzembo na yembi fulu na yembi na double G ikamote obosani ngai poteti kali elengo na motema mabona ngai keti na boka bawa ekeko beta portoro pangwa pepe kale kokoko atuni ngai baloza kolela nine nalobi bolingo eza konyokolo ngai malobi keba na mokilo zali mawate ikendelo zambo poyo bondela nzambe Abraham idole ne kana idole na ngeza ba vina biso ba pepe kale Carlito ba vena biso ba débat ba ma bayon ba idole na biso ba idole na vous comprenez fallait qui tant na siso yemba na siso sal ba voko tuna ina pour ça après na bino je dois prendre un temps na si ça album au batu ba ozela parce que depuis na ça album ça fait 3 ans le 2017 donc 4 ans. Mais comment tu ça album Papa Chéri est-ce qu'il t'a produit parce que à tout moment mon commencer na fort na yo moko na invité yo comme aura pas tanga non effort ouais na saluer sort na biso patience ibembo je crois yo quoi était il y a problème ya boy ngana naza na ba représenter nga sote que artiste comme Mignon Abraham pour na un grand leader c'est-à-dire na leader hein leader des leaders c'est un leader c'est-à-dire un musicien ça appelé na Papa Chéri a chèque blanche kata montantu yo lingi c'est-à-dire non ça album hein non ça album naza na maison de disques. Oh ezaka ndé ba fandi sonde comme le biso ngana ebelo ba non mais je te parle on doit parler pour éclaircir aux gens non pour éclaircir les choses c'est ça oui non et ça c'est-à-dire tango non ça l'album boy naza artiste et musicien na gérer et puis na manager seul musicien artiste na manager a bogal roi ngai comme on est bébé ya ni moment le manager puissant et puis na gérer na maison de disques nanga maison de disques nanga tellement ngai bimsa album nanga pas sonore yo bimsa on a année oyo parce qu'on a talaki na décembre na rotika bana kino balelanga bongo te pour nazo ya moda fe na ba ki première émission na oleka ezala awa yango na ye si merci ba dimanche moni na ba ki to benga na bit na première émission na oleka na oya pana de yondo za bena ba yambiote non te de yondo to katio na chasse na ba na dimanche que émission mo ah ouais OK oleka ba émission ba voilà ah merci ndingo na oya sikoyo nabi na moi ndam ona nango en tant que patron travailleur nabi bon na c'est là-bas na kin clip à kitoko pas parce que tout le monde est là ba producteur ba sala raté alors biso peut te changer ba donne on to ya vers ba mélomane hein na moi mke toza na to sala pe ningo mo tu na clip ba ti M production ça dit M production ça veut dire Mignon Abraham production. Voilà, après Tokyo ba relation na Yosiko na ba collègue noneti ba Fuji. Ah ouais, intact relation kitoko surtout na lipasa biso mto bana mama ba dio na mboko. Biso mto banangu dio pa menake non Fuji na mino bamba sali dio ale. Maison mère pe ba zigwa dio.
maison mère esala dio na demi combien de nazoloba maison mère ya kelele te nazoba maison mère oyo ya série ya miel batade okota bakombo te ya ba Nicodème maison mère aba biso tant to ana wenge na tant to bandi masala nga Nico na ye wenge te na maison mère wana siko kazela maison mère oyo bazana kita vert pour nga na kota nga na zana wenge BCG maison mère biso to biso comme mamba featuring mamba featuring to ce qu'on a le marqué salamité te okasizela avant ba les marquer ya mamba featuring mouvement oyo bandiango eza maison mère et bana on nzembo ya lelo Ferregola hérité wana pena oyo mamba solo wana obi yo bini yo lobi featuring lobi dio te. Non, mais en fait, ils ont deux personnes. Non, Dio ils ont nini. Dio ils ont vocalement au salon. Voilà, donc on a ebinzema, on bien na roye melongo ba imba très bien. Hein? Ba imba très bien, mais bisonde sko NF na mignon Abraham, tu as to pesa sko goût, il y a Dio est valeur au monde pena wata beti Dio na boalote. Ko ça bon. Parce qu'on me rappelle que tu veux ta musique. Quand c'était biso moto ya na génération na biso. Kenzo to na ngali ebo ya génération na ba wata non, génération na ba wata. Oh non, il génération ezani. Génération za bato bona bango série moko. Mais toi c'est toi série moko. Yo to ngo kenanga na série. Non, yo eroye mambo musique. Non. Déjà. Non, ngo kenanga. Yo no cha yo za ba série ba bombo Jacques. Non, bomo koja koti wenu maison mais biso to tala ya zotanga na ndako. Ah bon? Mais je te dis. Bomo koja même bolote. À la gare centrale bolote ta wenge maison mère nga sala déjà musicien wenge. C'est que yo za série mona ba bolote. Nga mbiaka. Série ba bolote. Te yenda ya kokutanga déjà na wenge. Na ba nono Fuji. Mais je te dis, frère Nabiso, oui, à Sala, à Yemba, à laquelle il est le nanga. Oui, c'est bon, mais na série à Yemba, à laquelle il est wana, n'a mignon Abraham n'a déjà, n'a papa chéri. Ah? Voilà. C'est-à-dire ngai c'est que melipo bima voilà vous comprenez c'est-à-dire patience nde moto e fouti c'est-à-dire biso to ya ba pipi ou bazo kende Bercy ngana ye ah oui, il y a que le quoi danser na traîner muke et pas venir biso di kerot na ki chanteur qu'on appelle danseur ya mabete mais ce côté ma boulou les kai makas na wenge BCBG na là na place eh shangenge buba e mayo e mani mais ce que singa ni reculer pour mieux sauter nazongi sima na bossé 2002 suna na confirmé ti lelo Ponta de Lance El Marcador l'homme de passe en or. Non, en tout cas félicitations, tu es fier non parce que Yvonne il s'appelle Sarabi société yo comme comprendre gars comme gars central et c'est un nom bon ça lit bien et ça lit bien faut ba nyama na kombo na ba nyama po ba toi zango te affaire mo za demi mesure le roi musée mo a lelo ti a lelo ti c'est-à-dire biso tozala déjà neve na biso et va mal à cause personnelle maloba quand on a créé ce monde des artistes bango bazalaka déjà. Mais voilà lelo mignon bon je crois moningande na lati ba noir boye to les la sœur na biso Marie Misambo au pendant samsamo na bino pendant yemba pour que Samuel ni moko moi capé la rata mkena royede pour on a mis banzembo ne nyonso donc lobby déjà comme ça inane na nzembo amour pirate eleka na sali moi elora sœur Marie et pour papa chéra ça que elora sœur Marie yo sali bon na ba sœur lombongo te boyo ka ba sœur alisi alite ba devenir longue commenter côté c'est quoi yo toyoka ngo mais inspiration ba maman Lydia inspiration ça excusez inspiration ton ambi ba bijoutier ba fonctionnaire ba journaliste ba maman ezando na gambela na kati ya vele ya bankae. Donc déjà on a pensé déjà à sœur Marie donc paix à son âme zanzela na bisoto au moins il a précédé biso déjà donc mais bisoto zana. Voilà, merci beaucoup mais mignon prend peut-être ce programme répéter ouais programme ezaboué naza studio en tant qu'artiste
studio kala te na okanga bisaka tokangi pena bisaka tout to vide album na biso pas sonore ezobima tout à l'heure pour album na biso pe balle de match bientôt pour papa Chéra oyemba déjà ouais oyemba déjà mais pas sonore pe ezobima pas sonore ebima quand pas sonore année oyo mardi oyo na invité bato baya otala ponta de lance El Marcador na arobas club juste pemena kiponza na ex mambo bayoka amour pirate bato baleli nini oyimisa amour pirate wana posa toyoka yo en live na bi bon napesi bango cadeau yanga ngam napesi bango na invité yo oya na invité bato jeune BC na invité ba Blaise animateur makasi créateur et puis ba Patience Dembo et puis na invité les boss Nene Kaka na maman Rite sans oublier Tony Kipioka Bling Bling je salue Dodi Kaipa Darcy Kinkani Papi Notorious et puis à comprendre déjà. Voilà, merci beaucoup madame. Au plus madame Botété. On a coaching quoi. Oh. Et même pas coaching. Oh. Mais tout ça c'est qu'on est bandela ni pour moi bonne fête mouni maman et bapinga. Non on a coaching on est comme ba on est ya katiboma. Voilà, merci beaucoup pour comprendre que Tozaki na mignon Abraham, na habité to benge ex-musicien, ya wenge BCBG et na minute yo aza en plein studio. Aussi c'est toujours album na ouais, to bande ko zela na musika Fiston Sai depuis Lubumbashi, Bambote, Fiston Sai depuis Lubumbashi. On a profité pena saluer. Oh, ndenge yo ba vendre ici au communauté Mbote hein. Oh, j'ai pas de problème avec lui. Non parce que Fiston a qui n'a pas de problème et puis na sanité. Na sanité président l'a dit Sobe l'homme de Tchakouli dipo yende mtobin tsa Congo Fiston Sai boss na bango ya ba comédien ninga epsainga et puis je salue le maniaque du dollar Tête Tendai motema ya mama Rachel. Voilà ma boque banque et puis na bosantement Miraja pour le tout puissant depuis na Nairobi. Mon ko bosano boka Dani Baramoto. Non Dani na mona ke jour na soleil. L'argent n'oublie jamais son maître. Dani Baramoto yo yanga na babi Aokata. Mukonga denda toujours. Donc nazaki na général des FAO au patin de la que ba félicitations na musika. Merci mon Jenny. Oza parmi ba mission atalaka. Donc de toza boy Orlando biso. Merci mon général des FAO. Na ebike ekomi. Ekomi général APC général. Ah, formation na comme général. Je ne peux pas simeka ba fonction. Ya général mais bana poto babi na komisco amiral. Non, mais biso mardi tozala na vraiment pour biso moroto mon a peut vérifier. Voilà, merci beaucoup. Donc non, on a régé pas mon donc je crois qu'ils ont bal bosoto yambe na RTG to yamba yemen na ba libanda na mais asiko mkimo mabola nda biso zamba liboso et en tout cas toi na esengo yamba na début année patience bonjour bonne année bon dimanche. Merci pareillement Karine Mokonzi la baronne congratulations félicitations vraiment on a mieux ça donc toujours félicitations à RTG par honorable Pius Mwabilu Mbayo Mukala donc au bisobi Morotopona et puis tu votes déjà depuis Banamwamba. Voilà, merci beaucoup Patience. Donc on a habité Ziana votre bande solo quand on a janvier fumula de champagne non comme ça on a aidé on a vert parce que biso en RTG araboyen pour la fête. Le quoi on a début année Toyamba qui était les premiers donc dimanche passé peut Toyamba qui était le quoi Toyamba lelo mais vraiment qui va bazar branché depuis Afrique d'ici donc bambo te na bino nyonso ba botinde na ba message ba bibiche plasma un bino nyonso ba Queen Mother ba mamu en tout cas bino ngana ba gros bisous ya Gisèle Zinda la bouche autorisée à Lingaboué la bouche maman il n'a pas bago la bouche autorisée voilà ok personne à servir yo voilà pour comprendre Isaac Aboué ma bouche autorisée ma bouche à l'Ingaraboye grâce mon master passeport rouge passeport rouge fait que ça la yo mais la na yo vina out donc voilà merci beaucoup tchien tchien voilà non vraiment pour nous oh voilà tchien tchien allez voilà patience bembo je crois vanto bandana on a son maman il y a sœur na biso Marie Missam au biso sotoyebi okoksa inani lobby lundi les 16
je crois que R akufaki ozaki na kinité ça me comme là que na musika place ozaki okyo lo banini sœur Marie azai sœur tobando linga mingi banzembo na vraiment et danga surtout na moment mon akenda poto sika si je me trompe pas en 2007 à la state wana ninga beta ko ba 2 mois ya jeune et puis ba 1 mois ya jeune vraiment na nganzembo ne mingi ya salela ngabika moi et puis na tchon même sonné na pendant 2 mois avant kuta kufa donc et ça là que to perdaye na sala mo message pour ba fan na nga balinga ngai ba yoka déjà ba net wana ba mona monango to zala lobi voilà to comme moi capelet na linga wana na nze moni susu mena nga mix sala nga bikamo na seigneur mais salelanga bikamo ya wa salelanga bikamo ya soyo no kina kokufa salelanga bikamo ya soyo salelanga bikamo ya soyo taliakila bangu na ngai taliakila bangu ya babwa kelinga maladio yesu babwa kelinga moboye balesinga nde poison balingi nga na kufa yesoyo yesoyo nalibika mwa aliska songalinga bo déjà sepeli na bato belé balinga yango vraiment basepeli na mini voilà en Afrique d'ici Jimmy Bella ou pas sepeli c'est mec qui a moto Jimmy Bella a sepeli et puis fiston ça il pas sepeli na Lubumbashi depuis Lubumbashi patron fiston ça sepeli voilà pensez si bemba avant on a bana question on me le message na qui na Nairobi na mboka mon général des femmes mon général aussi ça coûte déjà na banda mon général des fois déjà bambote belé ba bonne année na ebiki maison mo vengu makote la kaye nguma lokito bambote belé na New York place ba bimsela ba vie des fois foma ba kuye rwana ya makasi ba collection penda ba kuye bima na ebi maison na pese ka mbote ba bonne année pese abisco message non message obaki Karine tout na patience ya bimisa ke zara album pour to zara to vandi maxi singer to vandi clip to vandi ba maxi singer voilà je commence en général question na oyo qui réponse hein ezala ba maxi singer ezala disponible na iTunes na Amazon na ba Google Play ezala ka disponible na ba iTunes lelo ba producteur bazala souhaiter yo ebi banda to banda ba solo yo to bunda na ba propre fort na biso Dieu merci to kende lelo to kompe weto zo buka pe oyo to kembaki nango de le début mais siko résultat mala momo déjà il aksa na nzoto mo santé mo ke ba santé o na kama na santé o bina ndeni fallait banana bazala to sa playback comme déjà bande comme sou bazana bazozela to za na temps ebelete to prépare dimanche oyo mona ke dispo ezali na bingi bana ba to sal playback dans ça dit ba mona ke exemple ça non il y avait des fois au monde dans la santé non tant abanda obina équipe nzoto te de souplesse toujours donc dans ces années makila et puis ngana lo bango tant que mambi la belle atika mambo danse na ebité so na Rolanda so nanya donc kaka mais voilà les patients c'est bien boto na début année ce qu'il faut payer sa motte na ba chanteuse ba musicien te na ba chanteuse parce que ba chanteuse basé belé comme on ndenge tozola mukabazo bimakaka na ba o bazala déjà patience ceux qui yomoko okiba ndotanga ba kombo nani na pesi bonne fête na pesi bonne fête Patrick Adogo na pesi bonne fête Patrick Adogo merci pour na kayu na nzembo non donc voilà ba bonne fête eza na ba chanteuse nyoso ngana on se parler le Congo Congo zoke de l'avant tokolo balelo héritier wata na ko benge na Nigeria Tom Sou Davido ou tokozwa lelo nani Fabregas na ko benge techno ou tokozwa Robino lelo na ko benga nani Arafat par exemple lelo na basi pe lelo toko chape chanteuse belle mais j'ai 30 par exemple na ko chape Yemi Alade comme c'est pe na ko pe nani Nathalie Makoma na tie na place à sœur na biso akufa nani Whitney Houston ndeti tozu susu nani azebela Laurette la Perle oui na ko tia ndeti ata José à Côte d'Ivoire Cindy Le Cœur par exemple na ko tia na place ndeti ya chanteuse na biso muneno nani comment Tina Town Tina Town Claudia Bakissa oui
na coach na place ya ba chanteuse basé belé net ba Maria Carré par exemple donc basé belé et ça l'a bien dans le coup et bon Jack Love eza Jack Love a yembi na a Betty Fone héritier ou to moni film ah Jack Love OK nzembo a Betty Fone OK ayemba bien na c'est bien combien non surtout abata sur 10 te somme to sam ça mais yo chanter zebi mambongo romoni muto ya omoni kanya yela moni musala musique mambo finga bat mambo chrétien bat mambo omona bat pam biso to évoluer na mboka libanda tu vois lelo omona Beyoncé obeta concert mo ba inviter Rihanna en plus Amérique toujours number 1 parce que biso so to sala ke Congo na biso ke liboso to bando chrétien jeune fille wana bimi lelo c'est 10 na PC temps sous D c'est pas bon. Donc il faut encourager. Bienvenue dans le monde de carrière solo. Donc toujours continuer bakarana ba passe na bisengo. Surtout na niveau mboka na biso afozaka makasi, ba tentation zebele, to encourager rande bato. Au lieu to tsara ba no me manga pour na biyo za number 1 na ba bloc wana. Non vraiment. Merci beaucoup Pasteur Zibembo voilà, message au même biso dimanche à lelo to mona wana peut-être clip on bandi so bon, na lançant aussi ko Just Flash. Just Flash pour na to pesaka avant goût, promotion to leka wana bana, to beta moi playback vraiment ndezala kaka. Tous un animateur na biso wana bien za wana. Wow, fait go là donc aboka bien. Comment les assos? Blaise Olivier Bonyoma. Blaise Bonyoma. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup Patience. Il y a 33. 33 Chitengue. Bonne fête à vous, 33 Chitengue, my boss. Voilà, Patience Bemboka yo mondo lobito ki masimangonga. En tout cas to zelo. Ah, le mec bino botala ngonga te non? Biso. Ah. Oui, singa botala ngonga te parce que bino le bobeng singa linga Samuel Lomo. Si mais lobi nanga oyana bana dimanche ozoya en tout cas to kozela siko message ni okopesa na bana poto monde entier ba hôtel patience ana kini séjour na yo oye concert to oye kaka promotion to oye ba faire en privé. Non ba faire privé te parce que yo zamboka nanga naza open de tout le temps. Na roya na sa promotion après promotion to beta ba mona ba calendrier le cas donc to beta ba place to salimo lo konde za la kaka après wana to kebeta pel sous libanda après wana de kanzamba o mema biso. Donc bana poto ezake na pesi ba mbote na pesi mbote na ye moko mon parent ya Willy Kamenga et puis na pesi sou mbote na nga na sina kunku donc ma famille et puis na pesi ya artiste Samatolo donc Lino. Et ça fait une belle famille. Toi, on a eu Bandeliane, c'est l'autre. Belle famille, hein. Ah, il y a Yesu, vraiment, na bala Yesu. Na bala Yesu, et puis, c'est mec qui n'a pas besoin de salon, na sala. Na pesi belle famille, na ngisa musala, na pesi on botte, puis bana na vraiment, Nzembo nao. Nzembo na ngai, bana na ngai et tout, donc. Tokumbela okande nzambo mema biso merci Karine encore une fois ndo yambinga ya Bibi Bolalo staff Bibi Bolalo na terminé combat match bandikan donc biso tout se retrouver bana lemba ndezala kaka mabele no ezaka mabele non mais patience est-ce que relation na ba danseuse msupo yo comme chanteuse on dirait ba Bibisia ba bijo na pata ba kadisho on dirait souté ba Linda Mondele bina na bona maison Linda Mondele maman na chilo na pesi mbote ba Anya Star bon maman na te ko benga na pete po yo Kani? Comment on chante ça ba mais ba danseuse c'est belle ba chanteuse quand ngamo mutaliboso qu'est-ce que me repose un peu lo ka dogum ta fongola nzela masolo cuisse de poulet pas comme chanter kasi ba tutu ba mona bango yemba siko danse on obenga na apa mamumulu ba na pesi mbote petit nanga et puis nani Sarah nani susu na Élysée et puis Pamela Harmonie tindo bina pe suta ko mane mama mais si ko ndengo talika ba clip loko apozara danseuse ndengo moni ba danseuse ba bina so que féliciter moi deux danseuses même on ebi ba kombo na bango te mais oyebi ba mouvement na bango ke yé pas bina bien yé pas zoya non mais ba sala msala bien et loko ebo mezara que combattant et comment ba chanson tozala nango ba manu ba bima lelo ba ozongo vraiment plus tepo ba pote comment na ba limite pote comment na limite ya kone comment ça la que bana misusu ba chance ba bima misusu ba bima ça me sala bien mais ezaka mamboatan mais to bi que un jour ici là mamne so ezala bien. Voilà, merci beaucoup. On est avec Patience Ibembo donc au bison soto yebi donc atika biso ya komanika koya ayaka tali biso ki ayaka tali biso donc dimanche yozoya en tout cas beau serrer ceinture pour bien malgré mon nez dans l'accepte no kazanika toujours souple donc na dernier bande ko na awa bonjour et bon dimanche. Salam alaikum. Oh ba musulman. Ouais, on
Ah, koto ba musulman, koto ba chrétien. Voilà. Ok. Ba chrétien bozo ebino mo bo fungo la ra. Bo melango te? Siko. Ba musulman de terre? Te to melango so. Eh, musulman de. Ok, voilà. Message no Elibiso. Ouais, mais Ozo no bozo fungo. Ouais, le fungo. Ouais. Yannick Tony, artiste et musicien international que vous connaissez. Depuis 2013, na beta No Man No Sky. Déjà sur YouTube. No Man No Sky déjà sur YouTube depuis 2013. On a battu Africa Bali, on a TV5 Bali. C'est votre artiste Yannick Tony, autrement dit Crazy. Crazy. No Man No Sky sur mon nom sur YouTube. Écrivez juste clip No Money de Yannick Tony. Clip No Money de Yannick Tony. Bon, on a sur YouTube quoi. Et ça, on a No Money. Donc, tout bail champagne avec Karim. Ok, c'est un peu bon. Voilà, il y a yo loba pour nous zo bandia ba bébé to ki masimangonga. Ok, pour ça le micro yango loba. Ah ouais. Message ezara ke ba fanatique tout ya Shaingenge Majivel pour amanto chakicha. Aibisi bino bozala calme mais bo patienter tout do disque na bino à la fin du mois awa libaramo. Bozo zongo générique na moi quelques chansons bosco bosukula aibi makambo wana ndega toujours solo là. Mais programme des Arabes qui est tout répétera, tout bétara chaque samedi na NTV na des bonhommes na Wavila. Merci beaucoup. Yaya, occupe cette information. Bonjour, Karim Mokonzi. Bonjour à retour à la responsabilité de moment. C'est la part des Kabosé Boulembi. Rochelle Massamba et Omolobi la Kabosé. Normalement, les gars pour informer Banakini qui c'est vendredi. Zobé t'en appelle les artistes à compte à Léopard et vraiment Zobé Sara va fanatique tout ya Kabosé Boulembi ya Kobi ya Kutumba Bazarawana. Quand on monte au Barak et Maxi Single les agents Nzela soyez président Zoya bientôt président Zara na studio et Alingami Maxi Single voilà nom international. C'est pour cela Zaka ta caserne le biga yimo Kabosé et c'est pour ça Zobé Ngara qui va autour ba fanatique ya Kabosé vous en a pour ça que savourer musique na ba oja bazoya bazoya ja ba goût pour les kana au Palace 78 à Chabolo à croisement sur sa Birmanie tout répétera mardi ainsi que jeudi. Le mardi vous répété en coulisses de 9h à 17h ainsi que le jeudi de 17h à 22h. Pour la ba autour bazan la poste à production bazan la poste à pic Kabosé ça la boko bengangai na plus 243 89 55 26 962 pour en finir ba bon dimanche car na Kabosé Boulembi docteur sous les bénis docteur le bourgeois ici que na mo Karim Mokonzi. Merci Bozana non. Non. Ok. Ok, pour ça, on a un micro. Bon dimanche, non, maman Karim Mokonzi. Bon dimanche, n'a pas à Kedo. Bon dimanche, n'a pas honorable Georges Hilan, boss Francis Chesco. Archive et débat tout bazol dans la mission chico modalité. On va bouger. Parce qu'il y a une préparation, il y a un clip. Na si ba clip na ngai tikali ba quelques clips sur na sala. Na yeli bino Maxi Singer la bino va bouger tout le monde parle dans a Hollande ngai ba ozo Maxi Singer on va bouger na yeli bino yango la plateau. Chico Mbondaza toujours na batava na senga ba bozina bino bozana ngo ba obalinga Chico Mbonda bo soutenir ye na ba Evra zana ngo aye nango piston sai pesa zazo landa ngala Lubumbashi ba salutation na bino. Merci beaucoup ya toki masimangonga nous sommes ya bomba ngo ila biso dimanche na ngaminga lo bizate ande mbagande mingi. OK yemba kasi nazali kachaka sina bundaka na ringe privé o nabundisaka kaka yo bolingo nanga Samia Chenge sentire bongaki bapesanga na fédération bapesi na John Cena bapesi na Undertaker Seda bapesi na Edingwe Fernando frère congolais du Kando Sami Chenge Elie Mukeba Isaga designer pas Mukeba Lunga boss des boss HB la rousse boss Moussa Moussé Toukaniki. C'est la star du moment Yannick Tony autrement dit Crazy. No Man déjà sur YouTube, allez sur YouTube. Écrivez clip No Man de Yannick Tony sur YouTube. On est là quoi. Samia Chenge. Bon comprendre que gare central les akabongo donc tous akabu tozo fêter tozo mela tozo bina tozo sepela dans le temps de la sape oh Sili gare musu sezali oh fait Sili oh il fait ça là oh il a quand même voilà tout ça déjà n'a pas tout jeune d'Afrique donc on a dit que on a le bigoba
Benita Dandou, la race brésilienne à Sepeli, Néné Akeloke, le laptop sexy, Tania Mabé Dinemar, Adam Slouzolo, mon président. Bonjour, bon dimanche, bonne année, papa Toutou. Bonne année à toi aussi, Karine Mokonzi, la baronne. Et puis que la bouche à Sepeli, la bouche avec Karine, ce qu'on y a un peu penza, lelo. Non, quand on voit pas, on a un téléphone, on a une vidéo, si on a une RTG à la bouche, on a voilà, papa Toutou. Ok. Toza na nzembo moko o na bité to benga ngoka cri moko o to yeba mukona ngote et enfin tu faut comprendre que Ezeyo ata ya rotelema et kokota na comprendre to ce que Patrick a to ba che micro ba gangi to lande na kulisi meza nan o ya papa Toutou nalo bani cri wana o sela ngo album ozo sa single to o tekela ngo ba animateur to ba musicien. Bon, normalement, dans sa single, ce qu'on a on a Dynamite 20. Donc, avant, on a la lunette. Dans ça, on a amoureux, mais si on commence à notre travail, on a Dynamite 20, on va héritier les 10. Ma jeune Oro, moi, pression dans Congo, minutes. Donc, on va héritier les 10 concerts. Donc, voilà. Donc, si on travaille là, de tout bandagi na ekokota, tu es important Smack, Yamis Kaga, L'armée d'amour, tout ça on a hérité, featuring, et on a YouTube. Après on a la deuxième, on a des pics. Siko Ekoko, on a salé on a DJ Kens. Après, Siko on est toujours à ACD, Kangaye, et puis. Mais en fait, on a featuring, on a tout n'a pas que on a facilité, on a que 5 peu mais featuring Andimi parce que tu dis que pour Andimi il faut appeler tout le monde voyez bani que tout le monde rappelle papa tout ba clip na tout le monde ba concert des facile yo ba difficulté les alara tout le monde trop elle on a ça bon que de 2 ans après que de à robine la nengape donc que d'avis bon ça robine la nengape que tout genre makam que ngape na que dans makam. Donc, tout on a lelo génération tout au bateau solo ba ba kutanga na musique tu vois déjà qui ndam gogabi donc on bandara ko boire côté yo pese ko fo bando boire batu na donc là on doit boire batu na yango le na beta ki mais na ba afrobeat banzela to kende ndesko ya omte pesa na hotel Lubumbashi na yo zonga braza to ina Kent et puis voilà qui est vraiment bien. Mais ata à côté les mains et kokota et moi c'est à poto zela libala la poto moi c'est à Congo Alpha Senga arobala la Congo Alpha Senga bon retour il y a la Diana Dubaï Diana Katia Kinshasa Alpha Senga donc bon retour à Kinshasa donc Junior Diaz Neymar Junior Diaz bon retour à Lekechu mon fils donc il y a ngana na bossa na Dubaï. Dubaï, équipe nationale. Mais au côté de au Dubaï, au côté de Kenya, donc à la minute au Kenya, Ange Mété. Monté ma maman Gypsy Angela. Donc voilà. Le beau santé tenda les monnaies, Mamboko Bank, il y a pas de chapois. Avec un clip et vous allez bien accompagnement à Roi Manitou. Seed Boy. Eh, papa Toutou, il y a une salisumu. Papa Toutou. Seed Boy. Parce que mon conduit Rodrigue. Je voudrais penser que mon bon général Akafulex. Voilà, général Akafulex, Tommy Boy, Mikolo, yo. Voilà. Ah, elle est kanaka boy. Papa Toutou ne servir yo. Mais la boîte na mela na ngombo. La bouteille. OK, d'accord. Ah, il y a pas de problème. OK. Voilà, mais papa Toutou siko message ko que ça si mutana besoin à côté na clip ndingo lobi que de fois kota mutana besoin à zo contact non peut-être ya pi abaksa moi singa sente te singa sente na dans entreprise te aya ko beta on a ba tout dans entreprise là héritier de l'orchestre ba tout bazar na l'état que ngamona pe sous président donc on a dit OK c'est bon Jack Love au rôle pour chanter zo l'équipe va chanter nyos le Jack Love l'équipe après ni l'équipe mais quand ayo ya calamité donc quand ayo ya calamité maramte zo ya bien donc babi injira sikeza tenyo surtout ba finga biso songi Pasha Mongali Alpha Senga Manene Ndaya nabusanite Carmi Pires Mbakulu Patrick Adogo Trésor Banza tout ça il aura au bat bakoyi ko sela biso il important que tu watana be gogan tout kuta na kalaming te na 14h
biso nyonso na veni ya Ngwasume to ya Eric Ngwasuma barbecue wana toki na matanga ya fra na biso te 19 to continuer ka toujours kolela ye. Donc maître Tete Kabwe, maître Paul Jumba, mes condoléances, Thierry Bouda, mes condoléances. Donc il est important. Motema paseye, motema paseye, motema paseye, Anzambe o. Motema paseye, motema paseye, motema paseye, motema paseye, Anzambe o. Motemezo keye, motemezo keye, motemezo keye, motemezo keye, Anzambe o. Motemezo keye, motemezo keye, motemezo keye, motemezo keye, Anzambe o. Nayoka vale ya bakana sango, vale ya basusi minyoko basi pemawa. Yesu mobiki sitala le longana se retrouve na katina ya. Nayoka vale ya bakana sango, vale ya basusi minyoko basi pemawa. Yesu mobiki sitala le longana se retrouve na katina ya. Matanya sana mokili mwana Nzambe o, mwana Nzambe te. Epesa meli biso toleka na vale yango, bolingo na biso emonana. Matanya sana mokili mwana Nzambe o, mwana Nzambe te. Epesa meli biso toleka na vale yango, bolingo na biso emonana. Nakati ya vale ya baka, monona linga kiko simba nyose kimine kokima mosika marie. Nakati ya vale ya baka, motema pasio. Nakati ya vale ya bakae, monona linga kiko simba nyose kimile kokimae, mosika nanga yo. Nakati ya vale ya baka, motema pasio. Nakati ya vale ya baka, ekoma kapasi pona moto ya kotala yo, ata motema boyi séparation. Okomona kaka ezali koyela yo, mananga kima wate. Nakati ya vale ya bakae, ekoma kapasi pona moto aya kotala yo, ata motema boyi séparation. Okomona kaka ezali koyela yo, mananga kima wate. Nakati ya vale ya baka, monona linga kiko simba nyose kimine kokimae, mosika nanga ye. Nakati ya vale ya baka, motema pasio. Nakati ya vale ya baka ekoma kapasi pona moto aya kotala yo, ata motema boyi séparation. Okomona kaka ezali koyela yo, engala kima wate. Nzambe na ye osunganga, ponga
nakota liboso naleka yango te David na eleko na ye pe alekaki ye alongaki ye yango alobaki ete esengo na bato oyo akota elika na epai ya Nzambe Nzambe atana za kotraverse nanga na kati ya lubaku yango Nzambe yokobongola yango esika ya esengo pe makasi na moto oyo azali koleka na kati Binanga ekoma lokola monganga oyo ya kwexamine makambo ya mabeto ya malamu yo Nzambe bonio Nzambe Binanga ekoma lokola monganga oyo ya kwexamine makambo ya mabeto ya malamu yo Nzambe temwenanga ye Moninga soki eyeli yo te okoyeba ye pasina yango te Moninga soki eyeli yo te okoyeba kilo na yango te Maninga nzoki eswaka boye 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 Nzoki eswaka boye. Voilà, merci beaucoup. Merci pour comprendre que Eza vraiment mouvement et sœur Marie Misambu au atikela biso et lobby déjà sœur Marie azoko kisa inani na sia mabele donc banda atika biso et na bato nyonso balingara musique ya sœur Marie net banga boye musique na été rabiso et baxel rabiso 1 plus en tout cas je crois et tout le monde na bango tozo betaka banzemba sœur Marie comment na bango et longa sœur Marie zozongela biso na miso donc pendant la kisaki eza passe pendant bossa na sœur Marie to bossa na les loté et au basa siko bana au sœur Marie atiki biso batuto lingara bonne musique ya sœur Marie non pesa liloba je prends dans banda na frère na biso a me kopé sa biso programme parce que lobinde les 16 et kozala ndenge ni tokotanela wapi donc voilà donc merci Nzamba pambola peuple de Zibanda biso sikolo donc sœur Marie a fait le 16 janvier et puis total qui sœur Marie a fait na 4 jours à héros national donc elle a libéré le monde qui 16 janvier 17 janvier qui musée Laurent Désiré Kabila il y a moto benga héroïne. Ah ouais? Donc, ouais donc héroïne donc le 17 janvier pour célébrer yango jusqu'à na parking à marché à Liberté ils en plein air à partir à 15h. En tout cas, boya ebele to kumisa Nzambe, to kumisa Marie Misambu te, to kumisa les dieux qui avaient levé les noms de Marie Misambu. To rendre action de grâce, to pambola ye, en tout cas vous allez bien. On dit ça sert Marie au linga, ça la bien. Il y en a ces papiers et tout na to yemba. Voilà, maintenant mon tontine mon kazangi alongwe déjà. Oh ça la sœur Marie. Non, la sœur Gina Azali mais santé dérangé. Le 17 aux anaï se baï va koutaye. Mais est-ce que na famille bozo solo la to bino pe bo sala e bino na ndenga mouvement famille pe na ndenge na bango. La famille todo solo parce que déjà bien. Bo solo na na kuna na ebi ya mwasi, ya ba sœur Marie. Na ebi susu. On sait que notification na kati. Il y a une famille bien. Donc il y a GG. Donc bon tous avons en collaboration déjà le 28 que nous composer Pierre Tombal na nécropole tout une émission pas passer Sony. Donc les 17 tout coûte na marché de la liberté, les 28 qui composer Pierre Tombal na nécropole au départ pas passer Sony à partir de 9h. Puis on se PMPMB signe à la paix. Donc quand même qui ont de poser Pierre Tombal. En plus PMPMB à la couleur somme rando lingola ta trop. Voilà. Le 29, tu as un concert VIP, ils ont anniversaire à Inani à Saint-Marie, je vais à donc concert ils ont jusqu'à la new place à la 5e minute. 3 d'entrée combien? Tu as moins un CD, sur DVD. DVD en combien? 3000 francs. Voilà, moins de 5 $. En tout cas, nabi que tu book à new place on a pour la biso batolinga Saint-Marie hein. Ba exil péchant, on a benga na tango na émission ba leli singa déjà va na émission. En tout cas, ba courage parce que so moni péchant, on mona bandol ba ka kokana na Saint-Marie donc a benga déjà on est là donc en tout cas tous de cœur na binonios et Henriette Kajina depuis Suède moté Marini Makombele yé pas zolé la sœur Marie oui ma sœur moi li lobokyo ba qui ça peuple de Dieu ba Hollanda na pisi bande konyoso bana nzambe nyonso bazolanda biso mbote bisika bazwani vraiment nzamba pambola bango ba monkete mokoli ya le 17 janvier na parking ya marché de la liberté vraiment bazala wana to kumisa nzambe. Mais est-ce que ba show wana sœur Marie kozala po no mono malili po sœur Marie moi zataka nazali bino ni ma est-ce que kozala
vraiment donc oyo eza elobeli na ngai mais kobina na mosusu kobina voilà merci Yaya monde entier baolanda o bafane sœur Marie na pamboli libota na nzambe nyonso vraiment toza na bino boya tokumisa nzambe le 17 na parking ya marché de la liberté vraiment na bengi bana ntango nyonso bolelaki ke toleli Saint Marie te nayebi ke bolela Saint Marie te alors toza na bino mardi ya le 17 tokumisa nzambe elongo na bino vraiment toza na besoin na bino elongo na bato nyonso ya chaîne RTGA surtout vraiment. Na madame Nanga Christelle Mwabilou, la dame du cœur, na patron Nangaï, Pius Mwabilou, et puis donc mon réalisateur Kadé Kyodo, chef Nanga 33 Chitenge, chef Nanga Tony Koko Rosala. On ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Na ba caméra, même Nanga Poliboso, na ba caméra, na ba bavay na régie. Donc voilà, Yaya. Na pas mourir le beau tabac en Zambé et Nanga qu'on a invité Bissono surtout. La date est le 17 janvier et ça jour moko eza to célébrer comme Nzambe na o ya sali kat na biso par rapport à pema pesi na biso et ça grâce pour opportunité d'être en vie parce que oza na pema ndesengela kumisa Nzambe parce que espoir ndeza na biso bato na pema oza na kozo compter pas mes vivants ya to participer to kumisa Nzambe et l'éternel du ciel oza capable de ça au-delà ba penser na. Voilà, merci beaucoup. Yaya, yo que pour ça parce que micro ça yo le va rater. Pas de problème. OK. Oui. Message bon landa ba na monde entier. Bon, rappel na pambo libota. Yaya, pousse micro. Ouais. Oyo. Oyo balingaka musique chrétienne. Dans Nzambe a PC l'énergie virtuelle que nous vivons aujourd'hui et renouveler voilà souffle de vie. Et dans Nzambe wana kaka apesa biso makoki ya la journée wana ya le 17 na parking ya marché de la liberté on a zaki na ngoyo apesa message comme pour na bana Nzambe ya mwana merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Rappel na part na non singa na ba sœur Alice Ali ba frère Mike Kalambai ba pasteur Moïse Mbi auto mona bossa ba featuring na sœur Marie. Je crois que Herbe Soleil ba featuring sœur Marie a qui déjà likolo mais na komi kitisa wana andi mais quand même ko kabola ba fan na ina bino et ça biso bien comme na bino et na ba misusu ba sa featuring on a tangité mais en tout cas les kambane z bino vraiment il faut bon l'attendre parce que sœur Marie a ndoti comme touté. Donc voilà, merci. Je crois que beaucoup peut ce numéro mon contact au mutu soki nga benga net biso to linga comme ça la sœur Marie si tu as besoin de aider bino to benga na numéro ni. Donc c'est 243 89 56 44 057 243 89 56 44 057. C'est bien le numéro 1 ma groupe sœur Marie et puis contribution à ce gagner et comme elle a biso et puis cola au pambo. Voilà, merci beaucoup na batunya so baza branché na famille na la cadette Tanya Mokondi chic dame na bosante na Arma Mokondi. Donc nous on a pas mon réalisateur cadet